chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Nzamba yebi biso avant papa na maman basangana po babota yo. Mais tango tie makolono na mabele obandi bitumba. Tango yo obali mwasi na yo, mais yo mobalo komona ozu problème ya ba faiblesse sexuelle. Mwasi pe na turu na ye azu ba dégoût moko ya sexualité. Oh mutu oyo azali maître ya hémorroïde peut mettre ya hémorroïde to mettre ba faiblesse sexuelle ezali moko ya ba signe ya ba phénomène femme et mari de nuit. Ba te belé ba salaka ako kende pe musala du 1er au 30 azu salaire mais ce ka simbi ka salaire ba maniani ta vine baye baye ko kota ba nyongo baye ko kota malade oza na problème de faiblesse sexualité mais musala na yo wana te simbaka te oui pourquoi balongola ko musala eza parce que na buto salaka déjà na moi réussir ezate phénomène de frère mari de nuit à côté na vie à mutu na rôle nini à côté na vie à mutu pour na ko détruire sémence pour na ko détruire vie à mutu c'est pour cela ba mandianite ceux qui peuple à Israël va s'aimer ba mandianite ba komata ba détruire production. Ceux qui marient de nuit à côté de notre moutou, à côté qui sa moutou, avantage ya moi, à côté qui sa libala ya moi, à côté qui sa musala ya moi, au salaka au zwaka mbongote. Ah, tu as un fait na vie d'ajardin les dents. To sunga bana oyo, okota likambu okoba abana nzambe, nzambe pe akota makambo na bino. Basunga biso na basaki na bakaye na babiki. Tuenda kotelenga na balabala soki mame milasa la ka ote na ero biso na balabala. Nzambe abate ya mame mili place za apese mbongo. Nana posa totanga ndenge bana batune so baza kotanga polo bile peto koma bato. Kola pambola binomi papa shika pesa libro benga ye peza ya kozite te so moni ana te. Kene bana mo bible lobi soko le mosali kama malamu ozoka kwa mabe sala malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo eko sonner pe arbe mangato pambola nzamba. Donc ceux qui bana nzamba pesi biso lobaki ete to bokola bango lolenge to bokola ya biso ndako. Alors ceux qui ont préparé rentrée scolaire ya mwana na wako zonga na basket asika na uniforme asika. Pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzamba pesi biso nzamba pambola bina balobi oyo yoza ko semer au commencer yango un jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, benga biso na ba numéro oyo. Orphelinat Vida, lobby ya ba orphelin. Bosa ebele bokota na biso mokeli mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité awa na Chebiso Télévision, lolenge tolobaka la chaîne qui vous ressemble. Merci mingi na ba oyo so ba benga biso pona ba idée ba remarque concernant évolution ya chaîne oyo Chebiso Télévision. Un grand merci na ndeko Thomas Fabien azali bongo na sima ya caméra en train de réaliser et filmer cette émission. Un grand merci aussi na ndeko Elias na bosanité Dinige Mosolo bangone baza bongo na niveau pe ya montage et réalisation. Merci mingi na sponsor na bis officiel comme on a Jésus-Christ de Nazareth yende sponsor officiel ya chaîne Oyo Chebiso Télévision. Merci pe na Orphelinat Vida ya Mama Emily depuis Canada ye ya mesana collier sabana bitike Mama Emily nzambe ya pambola yo amona yo na initiative kitoko zwa ya kosunga bana bitike na yango bino bongo tala sumo kilimo bima désormais Chebiso Télévision na page Facebook donc beta Chebiso Télévision na page Facebook Instagram bino pe ba boyiba ka émission na biso na page Facebook tika poto comme pe na page na biso moko ya botika pardon. Voilà, lelo na nesero ya royaume bino moko ya basaya na nzambe na yango tokolobela makamu sujet moko très important soko zali un vrai chrétien solo na kosenga na yo autant d'émission et puis partager yango parce que makamu tokoloba na émission lelo na bandi ko édifier peuple de tata na passion bote. Merci papa Chic. Sangonine. Oui, nzamba zo batela biso. Mikolo ebele monanité. Oui, nazaki na moi libanda précisément wapi? Nazaki na Luanda. OK. Voilà.
Ma mission kaka. mission kaka ya koteya maloba na Nzambe. Ok. Na yango boyi malamu na mboka na biso epuis na émission na biso Police de Star. Tuyambe lisusu bandeko batalaki témoignage na yo lolenge kani obetaki ndenge okendaki na ndako nganga mpona succès po yebana na wana tango ozalaki na groupe ya Fait Sans Souci Père son âme esali ke Nzambe aye kotalisa yo lolenge nesengeli osalela ye mais kasi lelo elongo nini oyeli peuple de Dieu bakotala biso mokili mobimba Lelo nalingi na yebisa peuple ya Nzambe parce que nayebi ke ntango bato bamoninga nayebi ke nakoya nazoloba lisusu bango batémoignage témoignage esi na témoigna na explika déjà réalité comment ndenge toutaki kolongwa na biso pas sans souci kokende na bonganga et puis oyo toza lelo mais au moins lelo oyo tozali toza déjà basali ya Nzambe donc toza pe na capacité ya kotransmettre bato oyo tozo vivre déjà na kati ya mosala na Nzambe to na kati ya connaissance ya makambo ya Nzambe. Donc c'est ça kaka important te to lobela kaka bato ba témoignage makambo wana ese lekaki c'est ça on a yé koloba sur le combat spirituel c'est une réalité et na sous-thème na ngoma ko loba ke bitumba ya destinée combat de la destinée bitumba ya destinée na fille mutu nyonso toza na destinée na ye aza na lobby na ye maintenant lobby ya mutu ezo dépend de ndenge ntango Nzambe asali mutu asalaki mutu te po mutu anyokwama Nzambe asala mutu anyokwama mais bato bakomi kozwa conséquence na se na mabele à cause ya ba réalité spirituelle o bazo vivre yango na se na mabele et mutu mususu pe akomi konyokwama po ye moko alingi anyokwama bongo. Na kopesa exemple ya Satana. Na pensée ya Nzambe tango asalaki Satan te po Satan zala o aza siko Satan. Asalaki Satan na idée azala ange de lumière, azala ange. Mais Satan ye moko aponi aboyi na ye kozala ange ya lumière, mais andimi akoma na ye Satana, akoma na ye mutu mabe. Donc batu ebele, lokola Nzambe azalaka libre. Soki azana banzela mibale akobiso pona oyo lingi. Soko lingo kende na bonganga. Nenge biso kendaka atikaki biso libre okei na bonganga donc peut te Nzambe ya aputa biso na du délivrance kaka Nzambe ngai moko na décision na tika nzela oyo na nzela ya Nzambe. Très bien. Soki pe lelo su na lobi na tika nzela oyo nazana tunya nanga ba Nzambe akwata ko pekiso te donc mutu aza libre maintenant bitumba ya destinée maintenant ezokota na ba vie ya bato be po mutu ye moko aluki a boma vie na ye et a détruit Vinaye, Papa Chic. Donc voilà. Mais la limite au Sambela Nam, avant tout évoluer l'émission. Merci beaucoup. Père Tout-Puissant, Créateur, Maître Univers, na Sambeli et Painayo, Nzambe na biso. Na tiki momo na maboko na yo, émission to bazolanda partout dans le monde entier. Moudon zolanda biso, papa, azana ba problème, ba lien, ba femme de nuit, mari de nuit, azana ba blocage partout, azana bitumba destiné, azo senti que destiné na yeza na combat. Père, permettre à travers émission Oyo, le bicopé guérison est à la surplace au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà. Nous avons sur bitumba ya destinée. Guerre, monde tozali, tozali monde ya guerre, tozana guerre. Okomona na mukanda ya Jérémie na lingito tangango avant to évoluer muke parce que mutu na mutu il faut yebake nous en a quatre habitudes. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1 verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc, bako sala yo bitumba, mais bako longa yo te. Na mukilo toza mutu nyonso tu. Oza na ba lien. Mutu nyonso tu oza na combat spirituel. Oza na bitumba yo il faut bunda, mais bitumba wana il faut rapporter victoire. Yango moni Jérémie bako sala yo bitumba, mais bako longa yo te. Tant que nous avons bitumba na sena mokili o tozana ba guerre physique et zana ba guerre spirituelle. Papa Chic, et zana ba tumusu yo kanisa te ko zana ba guerre na mais ya misala guerre na yo. C'est ça na monde spirituel pe zandenge wana. Donc biso tozaki na théâtre, to ça la théâtre. Oye ba teke o ça la guerre na muto. Mais nzoka ye a posé déjà guerre na yo. A tellement déjà biki ngande na zabwe. Il faut na le kashiko. Ngande na zabwe il faut na le ka 2 minutes on pas sans souci. Donc ye moko yebite ke oyo aoluka kwisa oyo azoluka kwisa même lona ba basala ka théâtre même ba musicien aoluka guerre na yo mais yo o engagé guerre na yete mais ya engagé guerre na yo
Ce qui est engagé guerre na yo physiquement, c'est que spirituellement paix. Ils ont un bateau yo bazo ko engagé guerre na yo. Okumona mutu, exemple mutu azaki na Kinshasa wa, à Longwe na Congo, pêche exemple aki na France, aki na États-Unis, aki quelque part. Mais koto aki kuna abandi komona bitumba na vini, eza guerre. Abandi komona makambo nyonso azo sala ezo simba te. Siko tango makambo ezo simba te. Mutu wana fa luka yeba. Pourquoi makambo na ngezo simba te? Or na voyagea na zo kola eza pona vivre. Mais eloko nini ezo sala ke simba te. Or ce qui mutu makambo ezo simba te, c'est que derrière vie na ye, il y a un esprit où ezo sala ke makambo na ye e simba te. Eloko nini mutu fa luka yeba. Eloko nini ezo sala ke ngana réussir te. Ngana koli naza mukolo na kendaka koteka na kendaka musala na voyager dans les États-Unis, Londres, partout. Mais pourquoi nazo za mukanda te? Pourquoi na obala te? Pourquoi ce qui mutu a se poser ba pourquoi a koluka ye ba parce que tu vois maintenant ba te belé ba comment ko vivre vie na bango logo la vie moko normal. Jérémie alobi ba ko sala yo bitumba mais ba ko longo te donc Jérémie même ye moko alobi pona nini pasi na nga ezo rumela. Mais Nzamba zo répondre Jérémie, alobi Jérémie avant yo botama na yebaki yo pe na ponaki yo. Donc Nzamba yebi biso avant obotama na mama na biso. Nzamba yebi biso avant papa na mama basangana po babota yo. Nzambe déjà yebaki ke ekozala mutu munga kwa na mokili mais ako vivre vie esengo. Mais tango che makolono na mabele obandi bitumba oyo o engagé yango te mais bitumba et se présenter. Il y a un exemple dans la Bible, dans le livre Juge chapitre 6. Bible lobi peuple ya Israël basalaki oyo et se pedi nzambe te, mais nzamba livré bango na maboko ya bangunya na bango. Bangunya na bango banani? Ba Mandianite, ba Amalek, ba mboke bele oyo batangi wana na kati. Maintenant, Bible lobi soki peuple ya Israël ba semer, ba Mandianite bakoya ko détruire production. Tu vois? Lelo ezana bana na nzambe belé malgré azo travailler malgré azo sala musala azo semer mais soka linga buka bangunya ne bakoya ba détruire production bazo détruire ni bazo détruire salaire akota na ndako libala ko bote ezate or tant muta koti na ndako libala lobi na lobaki ngo quelque part na lobi soki mutu akoti na ndako libala ndenge tokenda ko bala to balaka juste pona amour mais toyeka su ko bala pona sexe. Maintenant, tant yo obali mwasi na yo, mais yo mobali romona ozi problème, y a ba faiblesse sexuelle. Mwasi pe na tour na ye azu ba dégoût moko ya sexuel, ya sexualité. Donc, tant déjà mobali bali mwasi ma comprendre que mbongo ezate. Nazo ke ne musala makambo ezo simba te. Na ndako nazo constater ba problème ba faiblesse sexuelle, ba hémorroïde. Or, mutu oyo azali maître ya hémorroïde peut mettre ya hémorroïde to mettre ba faiblesse sexuelle ezali moko ya ba signe ya ba phénomène femme et mari de nuit. Bible lobi soki peuple Israël ba semer tant ba oluka ba buka peuple ba Mandianite ba Malek ba koya bazwa na rôle ni bazwa na rôle ba détruire production oyo peuple Israël elonaki ba te bele ba salaka akoki ne pe musala du 1er au 30 azui salaire. Mais ce qu'a simbi kaka salaire, ba Mandianite avine baye. Baye ko sani, baye ko kota ba nyongo, baye ko kota malade. Ako sala peli kelemba ta mususu inane, poali ata mususu $20,000. Mais ce qu'a zui kaka mbongo wana na maboko na epa, bangunya na ye, baye kocha maladi. De façon que mbongo ya kangisi pendant inane, asali musala pendant 1 mois. Asimba yango na maboko te. Donc bazo détruire production. Ndenge salamaki pa peuple Israël, papa chic. Peuple Israël eza peuple ya Nzambe. Oyo bazalaki na promesse ya Nzambe. Mais ba Mandianite babangaki bango te. Po baya ko détruire production na bango. Ba te belé lelo ba production na bango eza détruit. Santé na ye eza détruit. Malgré azo sala. Ya bato mususu. Soka na mbongo te papa. Projet oyo wapi. Soki na zumbongo na osomba lupango. Ceux qui n'ont pas lupango wana terrain wana fana bando tongo déjà na moi oyo ana projet Satan n'a pas au monde projet mais eloko ni nezo sala ki projet ne simbate ceux qui a zumbongo
ba manianeti baye ba bité yoko tonga terrain wana te omoni yo maliko dans les États-Unis dans Londres dans la France dans Afrique yo okoki ko tonga te yo il faut dépendre kaka na locataire o dépendra kaka na ba vie moko za compliqué maintenant nani azana esprit wana o to bengi esprit à servitude eza démon to bengi léviathan. Très bien, l'homme de Dieu. Namoni c'est mieux natika yo pour OK na malamu mingi. Donc bande ba bolingo na otika mieux na l'homme de Dieu. Makambo akoloba édifier déjà na bandi to landaye to son enseignement oyo ekosonga biso peuple de Dieu. Voilà, merci beaucoup Thomas Fabien. Bien aimé dans les seigneurs. Na banda qui déjà ko expliquer bino que mutunyo son avis azana droit à réussir. Mais na mukanda tout écoute na oti ko bana bio na Juge chapitre 6 premier verset. Les enfants d'Israël firent ce qui de plaît à l'Éternel. Mais l'Éternel les livra entre les mains de Mania pendant 7 ans. Toi imaginez que peuple Israël et ça lui s'appelle ça qui nous a embêté. Mais Nzambe akabi bango na maboka ya bangunya na bango pendant 7 ans. Muto banani basala ki oyo s'appelle ça qui nous a embêté. Ezala ki ba papa, ba mikolo. Mais nata Nzambe a livré bango. Cela veut dire na mwana ya inane oyo abotamaki na mukolo wana na kati ya mboka Israël azalaki livré. Na mwana ya 3 jours oyo abotamaki mukolo wana na période wana na kati ya peuple Israël azalaki livré. C'est-à-dire na ba innocent bazalaki livré. Mukana chronique bibelobi ba papa na biso ba manga mubesu. Kasi biso bana tozoka minu ngai. Lelo bato belé bazo vivre ba échec. Ayebi sike zo utate. Asali pe nzambe mabete. Atambolaka na kubanga nzambe. Azasala kindumba te akota ndako nganga te. Asimba kisi te. Asalaka théâtre ndenge baninga basalaka. Asalaka musique ndenge baninga basalaka. Yepe akendaka musala alamukaka na tongo ndenge baninga balamukaka na tongo. Asalaka pe 12 heures du temps, 20 heures du temps. Akenda pe États-Unis, Londres, France ndenge baninga bakenda. Mais ekomi na tour na ye azozwa mukanda te. Ekomi na tour na ye azo salate. Ekomi na tour na ye abala pe ndenge baninga babala. Mais komi na tour na ye azobota te. Pona nini eza na cause moko. Peuple Israël ezalaki na cause o ezalaki ke peuple wana bazala livré. Ezalaki nini? Il y avait une malédiction o se présentaki na kati ya mboka wana. Ezalaki na malédiction. Netango malédiction kwe nde peuple Israël bangunya na bango bakomi konyokola bango. Bangunya na bango bakomi ko maltraiter bango. Eloko moko te ko salama na vie ya mutu soki na sima na yango e batami na spiritualité te. Na spiritualité to lobaka derrière toute chose il y a un esprit. Tangu yozo nyokwama, tangu yozo mona pasi, tangu yozo souffrir, esprit nini o eza na sima ya pasi na yo. Tangu oza na maladie ya hémorroïde wana. Esprit nini eza na sima faiblesse sexuelle, esprit nini eza na sima ya stérilité. Oko remarquer même lisumu, tche kota ki na mokili, ezalaki na mutu moko o asala yike na nzela na lisumu ekota. Ezalaki Adam na Ève. À partir na bango, ne mwasi pa bote, fa bote na pasi. Mobali po alia ifa sala boy. Ezali malédiction oye utaki na racine moko. Racine ya Adam na Ève. Pasi ozo mona, yaya, eza na racine na yango. Pasi ozo vivre, eza na racine na yango. Komesana na pasi te, komesana na konyoko mate. Mutu moko te nzamba sala mutu te. Nalobaki ne bandeli même Satan, Lucifer, nzamba sala ka Satan na idée azala Satan te. Asala ki Satan na idée azala ange de lumière. Mais Satan ye moko apona ki nzela azala Satana. Yo nzela nini oyo poni. Peuple Israël bakabi bango na maboko ya bangunya na bango pendant 7 ans. Mena bangunya na bango banani ba manianet ba malek babandi ko nyokola bango. Yo zola nanga nani azo nyokola yo. Bible dit que l'homme de Mania fut puissant contre Israël. Pour échapper à Mania, les enfants d'Israël se retirant dans les ravins de montagne, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Mania monta avec Amalek et les fils de l'Orient et il marcha contre lui. Peuple Israël, ce qui va s'aimer, va mandianet, va komata, va longoli semence. Et Bible dit, le bok
boko ya ba mandianite ekomi na nguya contre Israël. Ti lelo yozo balate eza po loboko moko ya mwindu eza likolo ya vina yo. Ti lelo yozo musala te eza po loboko moko ya mwindu eza likolo ya vina yo. Okota ndako ya libala me kobote eza te eza po loboko moko ya mwindu eza na libumu na yo. Ti lelo o se retrouva na phénomène femme et mari de nuit. O comprena te ndenge nini mwasi ya butu akota na nzoto nanga. Okoma kaka soki olali okolambuka yo mwana mwasi ko monopoli. Yo mwana mobali okolambuka okosutuka nzoto na yo ojakile. Yo mwana mobali nzoto no ya mobali ezaka su makasi te. Nzoto na mobali elongwa na niveau nango ekonda ekoma mukie. Oyo ezoko kalisusu te ko satisfaire mama. Okoma kutoko miko simba mama. Mama efa sirika po ayebi ke okosala eloko te. Parce que nzoto no ya mobali ekonda ekoma mukie. Eza na influence te liboso ya mwasi na yo. Nani aza na sima na yango? Phénomène femme mari de nuit. Akoti na ba vie ya batu. Abandi ko luka ko détruire santé ya batu. Batu ebela zola nanga awa. Alobi te nga na lota kateke na zo sangana na mobali. Na lota kateke na zo sangana na mwasi. Na lota kate. Et puis ngai nzoto nanga mobali eza normal. Mais oui, moka basine. Il y a phénomène de femme mari de nuit. Akoma kape na niveau ya ko voiler longi na ye. Okozala. Ozana problème de faiblesse sexualité. Mais musala na yo wana te simbaka te. Oui, pourquoi balongola ko musala? Eza parce que na buto salara déjà. Na moi réussir ezate. Ti balongola kayo musala. Ti yo ndongo zawana. Bazo longolo musala. Okenda koluka musala mo réussir akate. Musala sala kana baninga na yo. Yo koma kana musala na retard esi balongoli bautu. Esi basisi ko engager batu. Soki kaka basisi ko engager nde yo yaka. Oyebi pourquoi? C'est parce que influence à phénomène de femme et mari de nuit. Phénomène de femme et mari de nuit à côté de la vie à mutu, na rôle nini. À côté de la vie à mutu pour na ko détruire sémence. Pour na ko détruire vie à mutu. C'est pour cela ba mandianite. Ceux qui peuple à Israël ba s'aimer, ba mandianite ba komata, ba détruire production. Production des années. Production zali ba effort oyo mutu azo sala pour réussir, mais réussite tes athées. Production des années. Ba effort oyo ozo luka obimaka na ndaku na 4 heures. Of bunda okena na poto. Okena na États-Unis, oza na Afrique awa. Ozo travailler boye pour réussir, mais ce que komi pembeni ya réussite. Oko comprendre te loko moko salami bana babeli. Ba yibi mbongo. Likamoko boye salami. E salama pona nini? E salama kaka poyo osepela na motoki na yo. Ba mandianeti baye bazo détruire production na yo. Ba mandianeti baye bazo bebisa yo. Ba ninga oyo bosala na bango bokenaka na bango poto mukolo moko. Lelo baso ya mapangu. Bazo tonga ba flat. Bana ba terrain bazo tonga. Bana vie o bazala ngo malapu. Mais yo kenda poto ta eloko ni basala yo. Ba kotisa esprit ya bilamba na nzoto na yo. Yo faut na ba chemise ba yoji ya mamoto. Yo faut dans ba chemise ba Versace. Yo faut dans bilamba ya cher. Ba koto esprit ya kolata. Et lamba oyo so na valeur à 40 000 euros. Ne comment le prophète na somi blouson na valeur à 30 000 euros. 30 000 euros wana. Oko sombe nango lipangu na Kinshasa awa. O sombi terrain na Kingasan na Masina pe otongi. Mais bazo talisa yo nini? Yo kama kamunini monde à ténèbres taliso. Na niveau na yo okroso malipangu na Masina te. Yo foso makali pangu na Gombe. Yo foso makali pangu na Bandal. Choko kokisa 100 ans koso malipangu na Bandal te. Esprit o ezo la kiso ke Masina eza mabe. Kingasa eza mabe. Mikonga eza mabe. Eza esprit ya ba mandianite oyo balingi te ke yo évoluer. Tango okoma na tamoko oko se retrouver tikali maboko pamba. Peuple Israël, ceux qui baloni, ceux qui ba komi pembe na kobuka. Ba mandianite bakoya ba luka ba buka na place na bango. Mais or et lokoni les osala bango ndenge wana c'est parce que il y avait quelque chose. Bazalaki na quelque chose oyo bandaki ko pekisa bango ba vivre. Oyo bandaki ko pekisa bango ba sepela. Oyo bandaki ko pekisa bango ba évoluer. Yesu mukolo moko avana ba disciple.
na mukanda Jean azolobani alobi namoni Satan azokita mbangu namoni prince ya mokilo azokita mbangu po ayepa nanga mais akoya te po akokuta nga na eloko na ye te namoni prince de ce monde azokita mbangu mais nga naza na eloko nete bato ebele lelo bazo resirite c'est parce que Satan akoti na nzoto na bango eza po baza na eloko ya Satan na nzoto na bango yo zolanda ngai tu as un problème sérieux il y a domaine à finance ozo landanga oza mwasi mais au kota déjà na règle moko au kota déjà na au kata déjà kobota avant stérilité prématurée ne komoka la ninga lobi prophète na kata ki déjà règle langa partir il y a 38 ans moi si il y a 38 ans règle katani et ça impossible mais ba docteur ba français balobi stérilité prématurée non na tangu tozalaka na monde wana ezalaki na démon mobimba na expliquaka yango o tobengaki na komba démon vamour démon wana ya kotaka mpona kodétruire barègle ya bana basi règle na yo tie katana eza na monde ya ténèbre eza na makambo etosala règle katana yo avant règle no katana avant oza na ndako ya libala mozobota te na ndako ya libala ozobota te yo musala poza musala eza pasi hémorroïde ezwa vi na yo evandela yango na mukada Ecclésiaste chapitre 1 chapitre 3 verset 1 Bible lobi chaque chose a son temps eza na tango moko mutu akoki kobotama mpe tango moko mutu akokufa tango moko mutu azala na pasi mpe tango moko mutu akosepela mais mpo na nini yo bando banda kozala na pasi bana maladi wana ya tuberculose ekota mwana na yo wana obotaka mwana bien mais ndenge nini mwana nga koma kizengi esprit nini oyo ekomisa mwana na kizengi ozalaka na ndako oza yo moko mais oyokaka makelele na kati ya ndako oyokaka banioka lokola banioka ezotambolo na nzoto oza na problème ya maladi oyo tobengi maladi ya mikuwa pasi maladi yo nzoto mba esalaka kaka pasi pourquoi c'est parce que oza na eloko ya satana c'est parce que porte moko efongwama oko comprendre na kati ya Bible yesu ayebisi ba azobisa Pierre alobi Pierre satana asengaki ngai yo eza na lik satana asengaki ngai yo po abrise yo aniata yo akamula yo satana asengaka bato satana esasengi kobota na yo mais c'est possible loi wana ya stérilité longwa satana esakanga musala na yo atozwi salaire ya $10,000 osaka nango eloko te nzoto na mobale ekoma deja mukie okoka soki osepelisa mwasi na yo te yo mwasi osantaka deja nzoto na ese bebi deja ekoma mai yo ozolanda ngai oza bote kitoko soki otie kitalatala sava mais age ezokende déjà 45 ans 35 ans 29 ans 30 ans libala ezate yoka olobi nakobala mukolo na kolinga eza makama kobala mukolo kolinga te na âge baluba babalisaka bana bango déjà na 16 ans déjà mwana mwasi déjà à partir ya 18 ans oza okoki kozala ndako ya libala mais yo komi déjà na 25 ans 30 ans oza kaka okenda poto libala ezate osima mabe il y a un esprit à vamu et ça esprit à phénomène femme et mari de nuit ce qui mari de nuit à côté dans notre mutu akopekisa mutu ba avantage ya moi akopekisa libala ya moi akopekisa musala ya moi osalaka ozwaka mbongo te ozo tourner esika moko vie na yo difficile makamu nyonso ezo simba te ozo obotaki mwana malamu mwana komi kizengi maladi ya mikuwa maladi ya nzoto mobimba pasi nalingi na sambela pona yo nalingi na sambela nalobaki na ebandeli Jérémie chapitre 1 verset 19 mondo toza ezali monde en guerre nazosukisa kolobake bakoluko na bitumba me bakolonga yo te ozo vivre déjà na bitumba yango na kamwaka bapasteur balobaka ke toza na temps ya grâce bitumba eza te balien eza te yo ozolobake bitumba eza te yo moko kuta oza divorcé yo moko kuta okabwana na mwasi no pasteur ozolandanga okabwana na mwasi na yo
pasteur ozola nanga yo moko dans na vie na ya kindumba via combien na masanga et ça ba lien zo kanga vie na yo on a vie moko oyo ozala ba ceux qui 7 8 30 bien aimé lien est réel combat spirituel est réel oko benga ngai na numéro na ngai plus 243 na lobi plus 243 Ocheba 9 misato 999 37 69 79 Nalobi plus 243 999 37 69 79 ba combien on peut na bas de cran voilà okobenga mosali ya nzambe to sambeli nzambe na nga ko kangolo ba te bele ba yibinga na mamba témoignage mais ba ko kamonenge na teyi maloba na nzambe na teyo de délivrance pour kangolo obenginga ndeko baka bi prophète ozo benga ba pasteur mais to lembi ce quand to pesi offrande a kosambela lisusu te akati kozwa décision te ceux qui ba faux baza ba vrai bazali tante ko benga ngolo batake te na benga prophète Chiko ata ya suka na ko benga ce prophète musute na meka ce ko benginga pona problème ozala ngo okobenga lisusu prophète te pona problème wana ponga naza solution nzamba pesinga 27 clés ya ko libérer ba via ba problème à phénomène et femme mari de nuit naza spécialiste nango okobenga nzamba a changé vie na yo merci la zone mission au partager on a bande ko belé afin que nzamba sa yelo bolam merci kolo apambola biso bye tosunga bana oyo okota likambo okoba abana nzambe nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame mili asalaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela mpe mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polobile mpe tokóma bato kola pambola bino mipa bashika pesa libro benga ye mpenza ya kozite te so moni nano te kende mbala moko bibele lobi soko olingi osala likambo ya malamu ozoyoka oya mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajoute vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo ekosone pe akobenga ngato pambola nzambe. Donc soki bana nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na kozonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzambe apesi biso nzambe pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozwami na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, benga biso na ba numéro oyo. Orphelinat Vida, lobby à ba orphelin.